Ondongwani bozalaki makasi butubuliki na itendoeke kati na sénatrice démocrate Kamala Harris na vice-président républicain Mike Pence yambo na maponami mamokonzi mamboka le 3 novembre. Kamala Harris azali na nkasa ya Joe Biden pe Mike Pence ya président Donald Trump. Paul Kagame ya Rwanda, Yoweri Museveni ya Uganda pe Joao Lourenço ya Angola bandimi lisusu elongo na Félix Tshisekedi ya RDC kosangisa makasi pona kusukisa basimba minduki pe babundi ya ituka ya Grand Lac. Basolola kilobi na visio conference na bobengisami ya Félix Tshisekedi oyo azali na Goma. Bakaske bleu ya ekolo Chine kama mibale na zomi na mwambe bazali na ekolo Congo démocratique uto le 30 septembre. Ezali contingent ya tuku mibale na minei ya Chine na misala mia kimia ya ONU na Kinshasa uto 2003. Chine ezwi lisusu koleka bato nkoto zomi na moko to koleka 11,000 na COVID-19 na mikolo mibale mileki. Mutango mwango mokomi pene na moyo mozwamaki tango COVID-19 engalaki makasi na Chine.